Ça va changer. Écoutez, ni sangana qui sinjora. Banda na kuba na se démontrer nan peut-être oh batu peut-être on va éviter. On a fait un zalate. Oh, yo ma na se mission salité. Na fait un zalate, non se mission non mais la bablo nanga. Le roi qui sinjora mélange, non mélange. Eh non c'est mission moi, et fi moi ya soin. Le roi est mon leader. Et mignon le bezate, ngai na leader et ça mamba musique. Na yaki nde mwana nyonso ayaka oluka ngenge nao osamaka na yo me obima na nsima mutu nde tomona Kofi abimisa bafali abimisa bato ebele maki boolobaka trop mais Kofi abimisa bato ebele epe lokwanga kisinjo mutu mosusu toloka pa kisinjo aseki epoza na intérêt bolingana yo oluka bato bamisa balebele teke tozonga vie nakoyebi so lo monde kolanga mbali kisinjo kana kindoki internet kosa bajete ilongala na Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.kin Elengui Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission. Vous savez bien, Star Alain présentée par les vôtres Yannick Wenge, Mototona Kibonzambe. Merci de vous abonner. Partout, partout dans le monde entier, émission à Bisso, vous êtes à Kinshasa, Paris, aux États-Unis, émission à Bisso Oyo Star Alain, présentée par les vôtres Yannick Wenge Moto Atonda Nakati Nakibunzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Nakati émission à l'élo en tout cas, les émissions différentes par rapport à l'émission à la Sali, dans Belbino, moi Simoko, Daflor, Aouti Congo, Aye Awa. Nakati Afrika Engele, Nakati Djobour, tous années à la Djobour, en tout cas, Adam mystique, mais tu reçois la l'émission, tu reçois vraiment mes belés, tu reçois le parcours, tu reçois la Outawa, parce que tu vois, il y a qui s'injure, rumeur et bima qui belé, tu reçois la Nakati, émission la biso, mais merci beaucoup de tout, Sabunaka, merci beaucoup Nande Konabiso Francis Canabord depuis Cape Town et pourquoi pas na bande tout à maman d'elle au moment de voir na Boakama aux à Paris botala Biso na sana Daflor bonjour. Oui bonjour papa. Merci beaucoup bonne santé. Oh tokos net na filmé. Santé que toi. Net na filmé. OK, merci beaucoup Nassir Daflor Boibi Daflor en tout cas émission les émissions vraiment to meka kosola. Batu na éviter batu bayiba yo pembeni ya Kisinjora. Pendant que mon opé mena Kisinjora, moi bariner un peu belé, na éviter battre non, battre y va pas Kisinjora. Il y a toutes deux questions là-bas mon quoi. Bah bariner un peu belé que yo, dans la peu moi c'est Kisinjora, bah ni mais yo peu moi c'est kitoko boy. Zo za les lesbiennes, mouvement là Kisinjora, bah ni moi. Oui, merci na batu nyonso balandara Daflo Aurora moi c'est mon bois ba mingité na moi la Kisinjora mais j'ai 30 ans double saison. Tout le bamingité papa. Bino, voilà problème mi tout hein. Comment ni? Comment on va vandi no raboye obi ke Kisinjora za lesbien. Bino ça vient ba blo wala. Ah, tu es côté la Kisinjora. Na moi yebité na internet ke Kisinjora ala lesbienne. Ta pose non, yoka pose viement bona konta ko mingi. Na linga ko performer na bébé no mabeta na plateau. Daba beta binonde to monaka mo continent ni vena biso monani oyo. Edi ngwenda beta bat na plateau za raison to ba edi ngwa ba problème edi ngwa na raison. Ah, nande yo potanga ko za lesbienne. On beta ngapora na tuni oke. Ba sango yoka ya yo le tata. Sa dignité na ngai. Oh, ngana moi si kitoko. En plus, papa ba to. Moi si kitoko ko za moi sa Kisinjora. Non, papa, ngane na bola na bala mi balé na mi botanga moto na botanga na mobile. Na botanga mobile. Yeah. Mageto sa divorce. Surtout bani, pena nga mi pene boti sa pena. Non. Tout ce qu'on créable au place au mais yo yebi que non ça on est panzana que nous avons moi ça Kisinjora ba te bele baloba. Le lorsqu'on a quitté la frère ici pour na yo ki ba soupçon na trop. Surtout on a fou d'ici ndeti ah ya ka komi ba tutu ba. Ba tutu ba ye. Non, isa mutu moko. Abetelinga masolo ngo to na saki be mission na ngai yo zo sa be mission te abiso mais yo za lesbien maman. Pour ton information, je suis très belle non franchement. Si on a télémi bona moi si kitoko, il faut na té abinobo changer. Les deux. On va changer neni. Yo mo non lesbienne de to kaka. Ça va changer. Écoutez ni sangana Kisinjora, banda na ko na se démontrer nan peut-être oh batu peut-être on va éviter. On a fait nzalate.
Oh, yo m'a lancé mission salité. Na fait nzalate, non c'est mission non mais la bablo nanga. Le roi qui sinjo a mélange, non mélange. Eh non c'est mission moi, ya fi moi ya soin. Le roi est mon leader. Et le mignon l'obésité, ngai na leader et ça mamba musique. Na yaki nde mo nyonso yaka, oluka ngenge nao, osamara na yo. Mais obima na sima mutu, neto mona Kofi, abimisa ba fali, abimisa ba tebele, maki bo lo ba trop. Mais Kofi abimisa ba tebele. Et puis le roi qui sinjo ba ngom mtu msuto uloka pa kisinjo c'est que pose un intérêt bolingana ya uloka ba tebamisa ba lebele. Ah, tiki tuzunga. Viens ko ebiso lo monde ko na mbali. Qui sinjo rana ki ndo ki internet ko sa ba jeter. Ya so. Ilonga la na elle ne boki sinjo na la ndene, la na mama nga la nande vinanga. Qui sinjo ra branchanga pour le limbisanga na vient nga tete ndai maboko banki. Po anite papa na bwa comme taliboso. Na bosanité. Yannick Moulele. Yemoko yebani. Po anite na bosana le grand mutafonga la banzela. Yemoko leader Kisinjora. Bollo ba mabenga la Kisinjora. Oh. Oui. Alors c'est que Libala nous a confirmé que vous avez moi sina. Ya so zaki mine, so na zaki marié tenga na kota no na chambre na na sala yo. Eh. Ya bon naza marié na mobile na ala nanga point so zaki c'est manani les bien peut-être nga ala nanga ta. Moi c'est pourquoi Kisinjora na bingo MG 30B, mais les 30 c'est le deuxième épisode. Likambo ya motima ebolingo iboya koyoka lisolo ya mbanda na matoye okokoma liboma atona mimiso bote kokosala n'importe quoi bolingo esande fidèle c'est ça donc Kisinjora linganga Tinga kidiba na alongba ko atoka kidiba na voilà oui mon MG 30 bon ah siko faut baka lesbienne et c'est ça mais on se voit au Kisinjora na linga yo talang ebi longa Kisinjora te durando ba memela la basine bien fort ba so azwa c'est comme memela ko te ko ça ba j'étais Kisinjora marié na Kisinjora marié aza maman a 2 enfants ana moi na liboso ya mibale papa d'Acosta za yo papa d'Acosta te ah c'est bien le long kangila pourquoi le baba bengi vinjo ah ya zela nga ba benga nga nani lesbiennes mais babeta nga bord mais moi lesbien on est fou là ngate oh ya so Kisinjora pas d'accord te Kisinjora ne lesbien te a moi si a maria na bana na ye omoni te kangela biso ye tanga beti kota chiluba omoni Kisinjora alati vraiment omoni voir ko mama telemi Kisinjora ba luketu yusko temo lo bala ke Kisinjora aza mobile to kama c'est ça que bokabwana bokabwani après bobeba na po ya fodisi bokabwana Kisinjora pourquoi na yebiso lo nga sole na ngana Kisinjora na sole na Kisinjora na bosa de blazo bakunga yo lo balanga na finga Kisinjora na lo ba mabe na zaki na Kisinjora na kepe kutwa na oto kufela papa Kisinjora tyenga mo lo moko boye non kunda père en plus pour la nini te bili bolinga ko lo ba mabe ya batu ngonde tozo boya parce que l'on kabulia bokabona pourquoi que l'on pas na ye batu ya ngonde tozo boya parce que en musique peut simbate on bolongo pas na ah te musique simbate na nde na Kisinjora simba kite yango longo pas yo ngo ba musique Kisinjora simbate oza be preuve beta mawapi to so la nana vraiment ça ba musique ya boy ngala salela yo kati yo boy Kisinjora ba parole boye aza lesbienne aye bangonde ba ko ba maloba mamba ko ko nena ko yoka maloba yoka toza ba ime to beta ngo toza musique minene ozo ke zo beta bason yo te mo ba mabe Kisinjora ba ninde ngaye Keta mama espèce mon vieux papa ça c'est Keta love tocha temela ba Keta te to lo ba mingi te ya liboso kaka na ko lo ba bolimbisanga na sa nzembo tina suka okay non le sait mission ko ok merci beaucoup to ça là on a batuba banon d'aflore auta wapi d'aflore banda wapi mbala moko to tu komona malgré bat ba lo ba pe ozo sa l'émission
y a ba maman ozote ya ba maman babi pa etir yo mo ozana sida ozana na ata sida afrique ozana lele lesbiennes ne balwa pourquoi ozote ya ba maman na mo ba message ebele vraiment ba ba bon yebisa no ba maman o ba bengi biso ba on ba commenter ba émission na biso balobi oza lesbienne pourquoi ozote ya ba bon ba maman na ngai bolimbisa boza bato toza ba humain toza la ba humain vraiment boza torté faut ngande na leka na démontrer ongaza yo nous a tort ngana na tort okay. Oui naza pe na tort te pour ceux qui na kanga mena ki sinjo raté ngena frapper ni non frapper te et ça peut le quoi mais j'ai 30 asala ki yaye tanga mone simbité aluki nena nzambe ça peut wanga na kisinjora simbite no lukinzambe okabwani mama tokabwani na kisinjora na ndenga mabete ça veut dire que na ki osala vie na ngai bokaboboyani mama na ndenge na yeye na sana leader adotik mobali na kisinjora yo sama ka biloko wana biloko lobesa mabe te ngana sana mobali na ngai na sana mwana na ngai ya liboso azala seton réalité comme vie na ngai na pesa comme mwana nga te na sana kisinjora na l'équipe émission na uta ko bota notre bota ko beta 200 onga za ko freter kisinjora na sana mwana nga berdi mbale po ni bosolo ba mabe bongo po na ngai est-ce nga vande na za bonga ko sa lesibia ngamna lela ntoto ouais malai so na lena mbali na nga beti 3 jours beti nga karabitumba fona eba pesa ngo nani ya solo bongo no to vanda na ko beto mois 2 jours na comprendre musa 3e jour te na zo kipe te makango azali en tout cas bo s'abonner à bo sentir vraiment que non awa mama kitoko ça qui ne lenge comme lengi bon wabilo wa bo mission bo na ezala te donc bolekisi makasi bolekisi moninga ne na boye na yebisa ba mama mabala ba fingo me bakuto na mabete mutu nyonso so akufita na ba problème so akufi ndo pemi mais malgré ba problème ali felo ezela biso kaka ponza babi suka esambise ezali mais ba mama la ngana linga bino mingi bolanda nga lisusu na oya na beta mabe vendredi bola botanga na 20h juste na ba mboka misusu to ebité c'est ça ba 1h to ba 4 mais nous a déjà vendredi na kobeta pourquoi pas toza matanga mnene to bungisi mutu mnene le grand combattant moko olobela makamba Fati Beton Roger Mukeba azala matanga eza grand frère na ye babotami na base belé mais à perdre grand frère moko atikala kinaye to partager na ye to lela na ye vraiment vers Roger mais que vraiment ça ferait très mal que perdre vraiment nzeta baoba perdre vraiment mutu motuya pona nini te to lela na ye Roger Mukeba zaka mutu malamu na bosani te mon papa préféré a fongoli mama na boîte na Lubumbashi Pati Benz pour anite na boka papa la ngate motema ya ser moi ntoto mikie tantine moi ya bien pour anite na boka e mutu tu oya za posa kita Lubumbashi aduma bino bobenga ko duma komela ya VIP Pati Benz pasa sunko ya mtama be ebi mnatali na kamwe Pati Benz abeti mama na baba tutu boto na Pati Benz za na kisi tonini boko bananga oyo bandovana na Pati Benz yebisa biso tozomona mikolo na nani babenga kenani kangala biso ye ngabi yoko bino ba politique yango ndeto baomona na Kabila bongo so Kabila longwe pouvoir tobo ya Kabila tobo maye pona bino te azaka mutu aza papa na biso yobo kote ya Kabila bona azanga mabena mokila tombo ya musapi ngapi ya mabena ngati bona finga lelo ko tamba politique wa ngakota makambo ana ti kongola tu baboye ngana kama mtali boso ndima na mutu na Pati Benz yo na Pati Benz kana mbolingi Pati Benz papa na ngai na boye poani et puis le roi ne na sa émission be ba mabe na plus nga za no défendre na mon mabe Pati Benz te bazo ba biso Pati Benz simbi kisi makati na Lubumbashi kisi o ekangi Pati Benz lo lendo l'équipe tala Pati Benz aza papa moko sérieux on dit maté na mona ba papa na mitema mais na mona motema Pati Benz bongo te tu venez na ndako boye Pati Benz akia lokoti ba fi muso atie bango na chambre tuke tozonga
Baba tambo na te kangela bitambo na boy polémique na banana est-ce ba ko sa makamwana kana mboko dollar nde mataka chubu mata chubu siko bolo bato finga ye poto kangela ye to zape batuti après ofinga bolo ba rebele to zape batu nga lobi na ta fleur ada misi mais répondre ba maman o baloba ki pona doté ya bango ba kanisa ki bani te mama nana niar nana niar ozo yeke émission ba ta la biso te bolimbisanga faux à clair na lela rodobe fort nga pona de bobo mangati mais on est à la bengo fort na célibataire même pas nga boyinga sani nanga kuna bala te na bala nga bala poto emba mokei bino bo bakamba la poto poani po bala ke soki poto ngata koka mais aza passable na bala to bala na aza de comportement bien aza bien poani te na célibataire. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Comprenez vraiment d'Aflor. L'émission en tout cas, bana bata émission a été émission des émissions ba parents, émission ba maman, ba papa, ba responsable, ba marié hein. Bana moi de 18 ans autant l'émission a été. N'habitez moi le loba, moi message pour tout bana lelo et message là. Bon, message lelo ezali ba finyo so ba sœur nyonso. Nana ba sœur pe belé na yebanyawa. Moski moi c'est kitoko na yeo. Moi ça j'avoue maman yo ibi j'avoue moi que ba bino ba via ba bozo c'est da ba via na biso tozo boya tozo boya poni to pese moi ngaka tano ngai moska marié ma pesa ka sentiment bosko ngala ndeni faut ce qu'on aleki pour pesa j'avoue moi si bon moi ça qui toko a fongé biso maman la shop comme la VIP koduma yana yeo olingo mela bien olingo zala bien olingo posa na connexion ole blo a Congo blo a fresh pe ola ta so poso la ti salto pousa na bisote oye pa ya moski moi c'est qui toko basé wap na yeo moi c'est moi pembe auti kuta déjà na vieux photo ki oyamba azo kita na ba propre des heures dita moski moi c'est qui toko po anite na bwaka Natasha Mokangi suki wa salanga yakanga suki ko na film serana na kindoki suki ta betinge le mois des heures tabi c'est froid tango ki osabe émission faut ça bien na lela binonyo so fort na bossa na telibele na nga gauche la mama merveille libele oyo la mama merveille on est on oyibaye na la mama merveille po anite na boka batu nyoso botawa batu tu ya botawa batu bosa mbalo venjo ate yo no mtalibabe mto po c'est là la sepelisa mobile na nzora je t'aime va vérité bimisi ko moi bimite na sepelisio c'est pas le nom ambassadeur ça peut se présenter mobile nanga oza poso yeba mais ça te battre la biso ba ndeni na peso sentiment na la célibataire maman na boki mibali na ba mibale bano na bota Berdi et Mbali Real Lando na bo santé famille Chombe mes condoléances na ebi ke toto perdre papa kala mingi te biso nyonso famille Chombe na 4 mois le 19 to kende kotike la papa na biso ba frère onyo so alinga kangai asepela kalangai to solo la kanae o sanga bien le 19 pour sanga ta moi système à mes condoléances ça fait du bien pour ça papa oyo afulinga papa pour niti et puis nga kula na famille nga te ya solo vous avez mon étiquette non il a né siko vous avez mon étiquette te mon étiquette ni na ba tantine la famille pourquoi la famille n'a pas vu c'est sota qui te na bota na zake pa koko mais koko za de la famille taka to sa be mission VIP ya ba ji ba bilo rebelle to bossa te ki sinjora non mais liso bilo makasa bo sa be mission papa bilo rabonde to boya bino ba kangela biso ye eza peyo ozo loba ngope l'émission bato baloba na cité nga na komiseli bango na lingi na informer bino kisinjora na tongo akio sokola
azana mwana musala na mama mwa ya kitoko pe aza fresh asala mawa wana komsa mama na mwasi na ndenge ni kisi njo katanga ke ko sokola as papa d'Acosta sokoli bavandi en table famille papa et maman et les enfants bacheli bangoti olimbisanga soki kisi njo kakei ake musala na biso nde tobenga musala ya musique amelane kaji Qu'est-ce que nous avons dit un matin? Ok, merci beaucoup. Au plus, on m'a dit pour un petit peu de bâtiment, le mot peut se amener. J'ai mon quai après pour avoir avec même qui me gêne. Na pesa la ngaka ba moto belé pour na pesa batunyo surtout oyo ba pesa o ba fongwela onzela bino bato bo finga batu oleki o sa politique mo boyebi mutu na makolote na bolo ba pona o pesa mikolo ba conseil changer changer comportement mais to bossa na te pona mukeba vraiment ça ferait très mal Roger nanga ya perdre vraiment muto azaki mutu ya tolela na Roger tozala na Roger na bosanité nazala tozaka pe na ONG na biso na Kinshasa ONG na biso ya ba jeune fito sungana bazo kende kotala bana ba orphelin babito liaka tous partager na bango lokwa biso toza ba orphelin déjà na yebi na ko se défendre bongo ya mike ba yebite tolia na bana na bango na ko pesa yo numéro na bango kotia tozala président ya biso soki mututu alingi aye bango tokoloba bongo te po toza batu na ko pesa pe boete bako selanga président mabe mais le 19 le 20 biso ana biso nyonso na Kinshasa toza na bandal totie makaro na matonge totie makaro na matete to partager bakaro nyonso pona ko kende ko partager na bana ba orphelin baba mae o bwana poto omoni nzambe bundela baba na biso ndeni elo ona viene solo moko to na matana vol na Afrique d'ici viene kende boye bayibinga mbongo na nzela no voyage ndeni bon favori na ngwa bayi bayi valise bon tala moni so saka mwasa malamu nzamba a épargnaka yopo bakisi njora yopo melani so mona wo sote bichacha kuno zo koza oza onjika totuna kaka po toza honnête yopo lobi o mona nzambe ese yoza mona nzambe nana nzambe ebi na mituni nzambe pona nini boye na koloba boye na sali ye nini alinga bebisa réputation nanga bafani bolobela ye o bebisa réputation apa o mameje tante continue maman continue soka ke fo na vanda kaka boya nanga nemuna ka boye vie moko na yebi bandakala na aéroport ya Lubumbashi c'est fo yo lukanini non koka kolobate c'est pour yo lukani non koka kolobate tout la avion nani utokufela mukeba c'est vrai oui mukeba utokufela Vieux Roger papa manette on va tout boire la Afrique d'ici les grands tundiqueurs donc kaka boye tout malamu yaya futelinga mbongo bu na zwi avion pe na koti yango kosala mutu mabete famille mukeba vraiment tokolela na bino ensemble tozana na bino ensemble bao baza Kinshasa batala kanga toke kolela na famille mukeba bache yaya na ye na mabanga eza na kapela na kapela côté ya église ya nani oyo ya côté voici l'homme deuxième voici l'homme wana bimisa bache wana mututu alandaka ngai yaya botika koyoka biloba tolanda biloba te naza mwasi bobebisa dignité na ngai bobimisa baka bobimisa langa na ba façon mabe pona nini elo nya mabe nga asali bino pona futa pa kwa boy naza mutu naza pena basi naza pena mwasi peut-être oza pena basi ate monorebeti ka ngana yoko nini olo bobimisa bien vérité monsieur yo mwasi biloko bende to boya on to kanga yo moko zo maloba la moko naza pe mwasi nakobala pe peut-être na ba famille na bino tant bobenga nga lesbien yo sanga propreté esanga propreté to balelo sope na komi na kofi bo baso kofi komi susu na mwana wana surtout kutu yeso okeka surtout so to komi susu na vie no na biloko ka susula ka susula komi ka wana na publier na nga photo na nga na Facebook na vie na nga
vieux trésor Poutou batutu bakomika okomomimana Poutou trésor a marié botika babiloko zoba wana bakaki nebele kaka vie na ngai bakaki nebele na lingi yango te ngai changer déjà vie na ngai tete ndai babizu ebele maboko banki batu babenga ngai kulu na ye baromesana tete ndai abala na ye Maria baromesana tokufaka bongo tokomanda koma siko na komesana ata ofingi ngai lise bien bokomesana c'est lesbien c'est peuple. Ok, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Numéro na yo na pesa na pesa numéro na yo aponi te émission na ngai kala mingi te le kapesa bango Yasuke Zaka kaka. Mais l'émission on a déjà retrouvé numéro non assez. Oui, émission na yo le ka déjà. Batutu balinga Daflor Aurora. Kombo na bamso batuni ngai ozwi Daflor ndenge nini? Okombo na Sephora na Facebook okomi landu na Facebook yoka nazo détailler mutu moko awa na ko se défendre te na ko lakisa cage oyo Sephora za. Na botami na kombo ya Muswamba Chombe Sephora. OK. Kombo ya famille nanga. Tangu na ya kokola na komi journaliste. Na meka nani na komi na Aurora. Ba musicien pour na za chanteur na oti banda ko yemba banda bo mwana oui. Pour le vana bité fona ke pa ki sinjora po na lukata na yeba na vie be souffrance yo yebi bande konanga. Na ke pa ki sinjora il faut bima na kombo ya mais j'ai 30 muke Daflor Aurora. Ce qu'on a ça nini? On a Facebook na koma Daflor Landu. Landu eza kombo mwana nanga. Mwana nanga liboso komo neza Landu. Mais soko na kosolola na bino bande konanga mibali ba papa nanga mibali na linga bino nyoso mingi. Pona ninte tozala bomoko tolingana tobi muto sunga batute nazobeta tangwa le 19 bobenga ta vie tenane la mamo etoboka vie bapesa o toza ensemble toke ko partager na batwana bazangi et osa biso bien na boki mon vieux janvier na Facebook mon vieux janvier na WhatsApp vie nanga mo a 4 na boki po anite na boka vie nanga 4 jires yo yebi bato boka bazé belé mais lelo naza anniversaire moko eza un petit frère na moi za Cape Town na otanga kombo tepo kotanga kombo bato belé ba komo luka ba sabatu na mabe mais bonne fête kaka Julia ma grande sœur propre bambote belé motema mutu mo batanga kombo tepo yo yebi na bosani te merveille na linga komingi na bosani te ba petit nyo so malaika la bosani baleki baza tellement belé baza formé belé nous sommes à la fin le temps ça la moi et le mois mais j'ai 30 d'ici là portez-vous bien c'est votre émission Star Live présentée par votre Yannick Wenge moto atona kibonzambe abonnez-vous massivement sur votre chaîne Kin LNG télévision Tezade ngala koyamba pona kisinjora na yemba te pona ninyo ngala yemba te nzemna moko yebi makala te ya ngala kisinjora ya yebo yo ngo bakebi kisinjora yemba te yo kisinjora kaboy na okitako kishasa. OK, merci beaucoup d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.